savez que l'actualité oblige. Et puis l'actualité, ils ont dominé la mort de Papa Wemba. Parce que le roi Bisso, tu as la vitesse, tu cascades à la gradimouya, pour nous repérer une image vraie, il y a sire. Il y a un autre qui est là, en hôtel de ville. Tu as un hôtel de ville, un hôtel de ville. Tu as un réunion Zalaki, pour un bateau chargé, pour un Italie, obsèque, il y a Papa Wemba. Donc, il y a tout un bango, tout honorable Zakari Baba Soué, tout sur la peine à Sénado, parce que ça compte rendu programme à Mignon, Ninge Salami. Maman solo monsieur Kotika la Sima, ou Italie Carrière, ou Papa Wemba, Ninge na Kufa, qui est une maladie, tout le mais lelo, ou est essentiel pour vous avoir programme, ou Ninge Makambu, et Zalini, ils ont préparé Makambu, ou Italie Papa Wemba, Ninge Bakundae, et en autre, l'autre, soit honorable Zakari Baba Soué, tout sur la peine à Sénado, il y a bras droit. Papa Wemba la rana ya la mukakana studio maramons ben avec lito il est papa Wemba benge tata malongi. Donc sans plus tarder na ebi ke vena ngai José Prof Akisimi premier na Londres ve na ebi ke to sola ino na mai na misu po pe noza mwana molokai villageois pena molokai bino na ve César Ngadi boza pena ba villageois ba mama Emily Nzemba bozo lela mama Emily Nzemba na ebi ke ba Nina Pembele Nina Pembe le cœur de l'homme, bazo lela, maman na Clairon, ba Sanda Muteba, ba Jenny Muteba, bino se bozo lela kuna à partir Allemagne bozo lela, Papa Wemba, ba petite sœur propre Maria Kauka, bazo lela. Maria Kauka triple option bozo lela Papa Wemba, donc to bungisi misa munene. Na bi ke bato bolo ba mingi, ba mise bazo kende ba tabule ba ki kestere mene ya ba Marie misa mulelo ba Papa Wemba donc to yebite ba icône bato pena bazo batika bakomo en Afrique, dans le monde, papa m'a pas ministère international, matiki biso. Mais biso dans RD Congo, tu vas nous passer bino, ma mounion sonné se dérouler une étape. Donc sans plus tarder, gadi mouya, tout sur la honorable Zakari Baba Soué, après tout sur la peine à Sénado. Honorable Zakari Baba c'est tout ça en hôtel de ville, tu écoutes à Bozaï na réunion, Bosololi, Ezakini Bosololi. Nazan a plaisir de savoir tout bazo dans ici que ma solo ya Papa Wemba, ma solo ya matanga ya Papa Wemba ezokende très bien. Mboka Congo, République démocratique du Congo, aussi à disposition, peut bâtir comité moko en place où ils allaient dirigé par gouverneur à ville à Kinshasa, André Kimbuta Yango. Et sengi na batu nyonso oyo bayebi ki Papa Wemba o bayebi musala ya makambo etali ba organisation oyo ba ko s'impliquer parce que tolingi to pesa na matanga ya Papa Wemba cachet moko spécial bino botala bino ndenge presse internationale ba CNN ba BBC TF1 France 2 monde entier tina Australie même ba chinois Papa Wemba basale les émissions spéciales. Donc mboka Papa Wemba siko yosu makambu en main. Information à munene ya liboso ezali que moi si ya Papa Wemba na ndeko moko Papa Wemba na ndeko moko ya moi si na ye manager na ye Marie-Laure pire mutu na ye ya tout le temps Jules Maswa na gouverneur ya province ya Sankuru bakomaki lelo lundi na mboka Côte d'Ivoire bayambi bango kuna kitoko makasi na nenga kosakana te gouvernement ya Côte d'Ivoire oyo ememi ngambu bakosala cérémonie ya hommage ya kolatisa Papa Wemba médaille mususu ekosalema kuna na Côte d'Ivoire mercredi na moi pona ko honorer ye ko reconnaître musala na ye oyo asali Tata Mokonzi Joseph Kabila Kabange apesi avion na biso ya sika ya Congo Airways na kombo ya Patrice Emery Lumumba. Bapesi Patrice Emery Lumumba parce que kombo ya Patrice Emery Lumumba na Côte d'Ivoire ezali comme moko star et politique. Donc avion ya kombo ya Lumumba ndeko kene kozwa mwa na biso ndeko na biso ya na biso Papa Wemba na Côte d'Ivoire encore une fois délégation ko kene kozwa corps et qu'on a dirigé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Biso ba proche ya Papa Wemba, ba pire petit ya Papa Wemba. To pesi merci na mokonzi mboka
topesi merci na gouvernement pour l'implication wana pour na matanga esala malamu ya mibale jeudi tango ebembe papa mbeko ya ekokoma na butu te ekoma na moi pona topesa ngombo teti eke na morgue ekota na morgue nsima ngo nde susu bakonzi bakokutana tokosolola pona koyeba jour nini corps ekobima mais oyo eyebani déjà ke matanga papa wemba ekosala 2 jours tokolela papa wemba 2 jours c'est-à-dire 2 jours et 2 nuits bongo 3e journée nde tokende kokunda yango pendant ce temps mise en scène mombe salami ya ba artiste musicien ya ba choriste musique à chrétien ya ba Christou musique ya mokili ba paya comité sur ba disposition pour na ba délégation ko uta partout ba hôtel toza tozu tarif moko préférentiel bana ya papa yemba bakoya famille na ye kozala moi kaka échantillon muke pona matanga eleka malamu to lakisaki biso ba congolais to lingaki papa wemba azalaki ya biso ya butuna moi donc yango na ko na niveau oyo pona batu oyo baza na poto o baza libanda ya Congo balingi ba ya ba journaliste commission ya communication et médias toza ko informer bino que possibilité ezali so boza libanda boleka na ambassade na biso botika kombo na ambassade na biso. À partir de l'ambassade, l'ambassade peut contacter le protocole d'État pour avoir visa, facilité, ce que les Congolais ont passeporté. Après ça, on a lieu où il y a pour couvrir matanga, il y a papa Wemba. Toko senga lisusu na bande kona biso presse internet. Bokeba na bi loba loba, bi koma koma. Biso ba toyeba na toyebi ke to memangambo. Toyebi ke et comme à mon habitude, il y a kolia comme la nanzoto ya bastar. Mais keba na monga cotisation matanga. Balia kangote, monga cotisation matanga. Parce que monga cotisation na aussi mo. Keba na monga cotisation matanga balia kangote. Na aussi monga cotisation. Expression petit nga comment. Pour ma expression mais matanga cotisation exacte gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils ont honoré 100% star, 100 pur 100 star. Donc, cordon, il y a chevalier des ordres nationaux Lumumba et Kabila, c'est-à-dire République démocratique du Congo, il y a Papa Wemba en charge. Donc, Moutaya, merci à trop. Honorable, pardon. Question morale, pardon. Oui, na matanga ya Taboulei. Peuple alela imo makasi na matanga tabule ba gouvernement azui et bembe comme yaye est-ce que ba toujours ça en sorte que to correction salama expérience salami au fur et à mesure makambo salami pour ça biso confiance bomona ba matanga mususu bomona kelongi ngate loko bomona longi ngana ye na nenga mabete loko toye boye bomona ke to kene malamu bomona to sangani biso nyonso tout bana kisa tout toza uni nazana Godard Motemo na kate kuna likolo nazana ya Sami Mikobi, nazana ya André Kimbuta, nazana ba Dominique Kabengele, nazana ba Ignace Ndebo, to sangana ba Jise Katanga, ba ya Willy Bombito, ba ya Constant Omari, ba ya Michel Kabeya, to sangani biso tout. Pona nini matanga oyo eza matanga ya doa bana kisasa, bana kisasa to yamba ba paya tout. Oba uta pe Mbujimai, oba uta pe ba Matadi, baka ba paya. Ota Brazzaville, azaka mpaya. Ça veut dire que biso Kinshasa, to la kisabango ke tolinga qui vient beaucoup et que matanga ele kana kimia nyo sotunde ba konzi basengi. De toutes les manières, matanga ya batu. Yo yana désordre na ideni. Donc yaka na ndenge no normal, cercueil ozala accessible na mutu surtout au moni yango ozongi pale. Soko ye to bana compter ba l'air pour ba caméra comme na stade. Maximum 2 heures du temps na kati ya stade. Donc, on va 2 jours, on a matela te. Oye, on vend du côté moko 2 heures du temps, ok, au ticket pe batu mususu. Pour qu'il soit osé belé, biso to nito mona cercueil papa Wemba, ezate ke bando yaki te. Merci. Merci à trop petit nangai. Je confirme Antonio Kaouka. Bogar mo bonanet. Bogar mo bonanet. La directivité fort. Natika micro il y a 5 ans mais bokansa na zala kaka. C'est zelanga.
Les tontons, les tontines, biso nous que tous en posa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to eba makamini ne sale manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te. Meto bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, boza réponse. Maintenant que vous avez bien Sepela TV ezali, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez la décodeur à Bino le plus tôt que possible. Promotion à Biso et ont continué. Tellement de Sepela qui n'a mingi 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Senado, bonsoir d'abord. Bonsoir. Aujourd'hui, j'aime que vous m'appelez Tata Malongi parce que c'est le nom qui m'avait baptisé. Tata Malongi. Donc, Papa Wemba a baptisé Tata Malongi. Donc, Tata Malongi, il y a un bras droit. On a battu une soto et bien haut. Vous avez un bras droit, il y a Papa Wemba. Les lots, beaucoup de na réunion dans l'hôtel de ville. Tout le monde nous, moi, quand on dit awa réunion, bosali, bosolo lingani. Ah oui, bon, tout ça va arrêter toujours la stratégie à Bobsec. Comment ça va se passer? Le gouvernement est tout presque en charge. C'est maintenant vraiment gouvernement a rejoint Nini, famille Kosala Nini, et tout ça. Mais en un mot, on s'est bien organisé. Quoi Kosala na makambo ya mabe pensate parce que sécurité ezali et puis l'erreur du passé na makambo susu les cas qui s'est réparé et puis il y a un avion qu'on va affréter au Kenekozwa Nzoto, bien que membres de la famille, quelques-uns d'entre nous sont déjà partis. Na bakenel lelo na tongo, c'est-à-dire lelo, journée là, lelo zali, journée, c'est-à-dire mardi, je sais pas, bakende qui déjà na tongo pour na kuta déjà baningo bazakuna. Dans l'entretien ba mission bazakuna, ba y en accord ensemble. Et voilà à peu près ce qu'on a essayé de parler au gouvernorat. Et puis tu constitues la commission famille, commission, il y en a tant là-bas pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Mais oui, que Bibembe ya artiste ya batumine na mboka izo bimisa ba polémique makambo ebele biloba lo ebele tout ça. Mais so net côté net ya charge. Nani azu charge ya matanga papa oui. Mais dans le gouvernement, il charge. Quand on parle du gouvernement, c'est-à-dire il y a le président, le chef de l'État, il y a le chef du gouvernement, il y a le gouvernorat. C'est ça qu'on appelle l'État. C'est-à-dire ceux qui l'État ont en charge à désigner Batounaï, à la présidence, il y a la commission, il y a le gouvernorat. Donc c'est vraiment... Il y a un Antonipo. Oyebi ezala batu musu bakoma akobima omoni ngani nazo bonga muta famille onga camarade onga nani donc senado apesi biso confirmation donc mutu moko te asenga mbongo mutu moko te nini te ezakaka na maboka gouvernement organe ngo senga mbongo euta wa parce que l'état sala organe musu senga batu bambongo na bandako ça n'existe pas. Ce sont des organes pirates que vous considérez, que nous ne considérons pas, nous les autres. Parce que nous, on connaît que s'il y a quelque chose qui ne va pas vers entre les missions, comment il y a des organes appropriés pour essayer un peu de toucher, puis que ces organes-là essaient de résoudre aussi. C'est-à-dire, là, je vois Sokoda, Yimiko, tout ce que vous voulez là. On ne pas s'occuper de la mission. Il n'y a pas autre organe. Ministère de la Culture et Art. C'est-à-dire, sans le ministère de la Culture et Art à s'impliquer dans les Cambo, c'est le gouvernement qui s'est impliqué.
Il n'y a pas un individu qui peut venir au nom de qui que ce soit demander l'argent. Je crois que c'est la mendicité forcée. Programme Ezandeni, Ekobima, Egoya, jeudi, bah, exposant au Wapi et aux Alandais. Ah oui, Egoya jeudi, bah, exposant là, on est en train de voir un peu si pas stade Palais du Peuple. Mais jusque-là, ce n'est pas encore bien défini. Le but, on a réunion sur midi, on va tout définir. Ce que vous en avez stade ou bien vous en avez Palais du Peuple. On va voir, on vous le dira. Sénado, Papa Mbatiki Bisso. Papa Mbabeli. Papa Mbabela qui malaria moko mal soigné awa. Tant que n'est poto malaria wane ko s'aggrave un peu compte tenu ba condition ya poto hiver ya laki et amplifié maladie wana qui hôpital à salaki 10 jours d'hospitalisation et puis il était guéri, il était vraiment guéri, il était vraiment point quoi. À salipe retourne à mboka awa tout monde qui bisonio soit avec na chaîne de télévision par-ci par-là. D'ailleurs, il y en a eu fausse rumeur et les kailer wana ya kufi. Au moment où il était encore en très bonne santé, Bissona est dans ce cas, tous autres ont coup de fil de partout pour Kolobaka que non, Papa Wemba a envie, ne croyez pas, et voilà, je vous passe Papa Wemba, tout ça. Donc là, il était vraiment complètement guéri. Mais chose étonnante, arrivé sur scène, en Côte d'Ivoire, dans le festival de Femia, où il y a Zala qui est nominé, invité, disons, à Kéokuta, dans le Kambouana, dans le Kamawana. Bon. Biso atomokili tolobani tolobaka ndenge nzamba lingi asalaki tondimi yango likambo te mais douleur wana pasi wana surtout obi na vandaka na ye na tambolaka na ye na liaka na ye. Il y en a même qui disent qu'il y a une petite ressemblance, le fait d'être habitués ensemble. Tout ça là, même famille Nangaï, Aza grand frère Nangaï. Azala qui est vraiment collaborateur bien sûr, mais vraiment Azala est un grand frère Nangaï. À tous les points. Azala Nanda n'importe quelle heure. Moi j'habite des bonhommes. Calculer, papa Mbazo à n'importe quelle heure, côté la bana, n'importe quelle heure à Rolonga Okende, bateau des bonhommes, tout bayebi, il venait chez moi à tout moment. Donc c'était un homme très simple, mais c'était un artiste. On a perdu un artiste de renom, un artiste de pointe, on a perdu vraiment un grand artiste que nous devons regretter beaucoup. Et je ne sais pas qui va égaler ou remplacer Papa Mba, je ne sais pas. C'est dit. Tata Malongi, au sein de Siko Batunion Sonine. Na kosenga na bango kimia balela idole na bango malamu na kimia nyonso mobulu ezala te kosona swana ezala te oyo asalaki mabe en tout cas toko pardonner ye oyo alobaki mabe tokolimbisa ye totika mutu nyonso to alela nzoto wana na malamu nyonso tu tobosana ba makambo susa mike mike po eza na tina te tala nzoto eza eloko te. Hier on était avec Papa Wemba, lelo tozana été, donc vanité des vanités, to lela na kimia to pesa respect mingi parce que y a sali mingi pona mboka oyo azalaki ambassadeur ya mboka oyo à l'étranger pona ko véhiculer message naye. Je crois que c'est un homme qui mérite beaucoup de respect na bobsek naye. En tout cas mutu na mutu mwana tu ya viva la mingwele viva la muzika aya na pasi ya motema kasi aya na pasi ya bitumba te. Toi zonga na pasi ya itumba te. To ya kolela papa mwalimu bakalade ya sanata 100% star 100% star. Allez, beaucoup vieux beaucoup Papa Wemba notre père maître d'école, c'est lui le vrai enseignant. Il était vraiment un instituteur. Merci. Merci beaucoup Tata Malongi. Naebi que tu as besoin de zoner un programme au PCBiso. Naebi que Malasima après enterrement to lukao lisusu to solo na to beta siko makambu ya Papa Wemba to beta carrière à Papa Wemba. Oyebi sabiso Papa Wemba zanani to beta masolo na nyonso poto zo tenter o ezaki l'essentiel na ba to ba yeba programme. Et puis makambu susu moi ba détail ya mike mike o peut-être ba comprendre qui te ba comprendre dango. Tout cela sous makasi ata après événement
merci naninga accordé biso moi interview na éviter ce qu'on a moi eloko ngabo bakisa peut-être non douleur ka émotion merci. Voilà, bauti kolanda neto so ina nonga bezaka iba baso apesi programme ya obsèque ninge uza apesi ninge weya ebembe oya jeudi ebembe osala 2 jours ebembe la 2 jours ebembe papa mba 2 jours boyeka ndeza kalobi mutu soko ye ne ba cha ordre mutu soko ye ovanda ta 2 heures du temps au télé mutu muso remplacer donc pona ocha ordre biso doyebi ke bibembelelo na kine comme ça ezolela ebimaka mambebe omoni basalaki basabotaki babebisa basali papa donc makambo nyonso eza na maboko ya gouvernement mutu moko te aza chargé ozo mbongo oye mutu azo organiser oye mutu asalaki o famille o ngai soki nani onani te gouvernement zui charge ya obsèque ya papa Wemba ministre na biso monene international atiki biso boyeki pe senado il pas bête biso ma solo mususu oh peut-être tant mususu batu ba nzaki ko loba permettre moi détail voilà il y a pesi biso beaucoup comprendre ainsi que tout le monde doit comprendre moi ma solo o amike o esenga ki bo comprendre donc biso to tambola na gradi mo ya to tambola on a pesa bino ba image une étape nyonso donc jour ya ebembeko ya jeudi to pesa bino pe image jour bako exposer pe corps to pesa bino image ti bako kende ko kunda to la sabino mamu nyonso a on a RD Congo Info c'est ça nga dipo eza ndako bina nga José Profa donc tozo le la kaka mama Mini Nzemba Nina Pembele Sanda Muteba Jenny Muteba masalanga wadi makinda abo sanité Peggy Mutombo bino nyonso Ambo State Diasunda Ambo State Diasunda yo yebi to le la papa Wemba to bungisi misa mona biso za musato la sabino ba imaginer ma mezo tambola ninge zo kende bato balingi ko loba pemeni botika so akufi to le la mutu na ninga calme na ninga kimia sili botika ko loba biloba nde loko batu bato de biloba botika to le la papa Wemba na kimia ala misa munene benvité bakoya ya minene ya ebele bato minene bakoya donc vous comprenez que il faut to le laer na honneur papa madame misa munene na honneur botika biloba biyoka ba nini n'importe botika to la papa Wemba na ninga kimia mote na bino nyonso na ba na bosani kombo bino nyonso donc to le la kaka mais nan to tiki ka te to pesa bino ka étape nyonso ciao.